Échoué, banani de échoué. À qui le frère Mike s'adresse-t-il? Il s'adresse na ba détracteur nae, ba oyo ba planifia ki chaos, ba oyo ba planifia ki boycott. Il s'adresse à qui? Et yanoye mukonde ayebi. Menga na yebi ete banguna nde ba échoué. S'attendait à échouer. Pour être rendez-vous oyo ezalaki pona kokumisa kombo ya Yesu. Tomonaki son ex-épouse alansaki campagne ya boycott, ya concert ya ex-mari nae. Est-ce que c'est à elle que le frère Mike s'adresse? Biso to rentre ka gloire na Nzambe po nyonso eleki na ki. Échoué, banani de échoué. À qui le frère Mike s'adresse-t-il? Il s'adresse na ba détracteur nae, ba oyo ba planifia ki chaos, ba oyo ba planifia ki boycott. Il s'adresse à qui? Et yanoye mukonde ayebi. Menga na yebi ete banguna nde ba échoué. S'attendait à échouer. Pour être rendez-vous oyo ezalaki pona kokumisa kombo ya Yesu. Tomonaki son ex-épouse alansaki campagne ya boycott, ya concert ya ex-mari nae. Est-ce que c'est à elle que le frère Mike s'adresse? Biso to rentre ka gloire na Nzambe po nyonso eleki na ki. Échoué, banani de échoué. À qui le frère Mike s'adresse-t-il? Il s'adresse na ba détracteur nae, ba oyo ba planifia ki chaos, ba oyo ba planifia ki boycott. Il s'adresse à qui? Et yanoye mukonde ayebi. Menga na yebi ete banguna nde ba échoué. S'attendait à échouer. Pour être rendez-vous oyo ezalaki pona kokumisa kombo ya Yesu. Tomonaki son ex-épouse alansaki campagne ya boycott, ya concert ya ex-mari nae. Est-ce que c'est à elle que le frère Mike s'adresse? Biso to rentre ka gloire na Nzambe po nyonso eleki na ki.